Le quoi bayebi makambo basignaki na bango. Mayele apelengendo basalaki bayebi yango. Kabila zembeli kati na bango. Yango moni Kabila a du Sénat, a du Parlement, a du gouverneur provincial, a du institutions, a zupe primature parce que primature abimi, premier ministre abimi pas na bango. Alors si tout n'a eu des personnes yango atekanani. Ata bozu ministre intérieur, bozu ministre affaires étrangères, et là on y besoin yango. Parce que l'autorité budgétaire c'est le Parlement. Hein? Makamoto le Sénat na Parlement. Alors yobi bango ba ça elokoni. Hein? Ozomona prévenir des personnes au Lukaba je pas ya Kabila bato FCC. Il n'y a pas de preuve. Pour bazali alliance, ba yokani. Ba signer ba pacte na bango. Oya koteka moninga te, oya koteka moninga te. Soki bozali Kabila ba je bati na CPI boko tula na bino. Et ko sale makata mokolo moko te. Parce que likama ve sale manamboko il faut tuna Kabila. Le mouvement populaire, ils ont la sens te. Parce que le soulèvement populaire ba Rwanda na Burundi ba kozongi la biso ce soir. Tolingaki mwana mboka. À côté de la première place, moi je suis à côté. Pour nga, tout peut ses chances. Oh, alors maman livre, maman incomparable pour moi. C'est dans comparer na maman botingai. Mais oui. Maman ça c'est un orphelin là. Maman nangai batondoko itojo, comme batondoko itojo congolaise ya solo. Nako comparer na moi si pauvre maman Mobutu, maman Mobutu. Hein? Maman va Saddam Hussein. Maman Toinette. Kabila va pas au Sambela. Mais oui, mais basta de martyr 3-4 vassali. Mais mon temps organisé c'est Kabila. Non, hier mon pas ça Kambi peut prière peut boba peut partir ça prière. Est-ce que c'est grave les frères président Tshisekedi les frères église de réveil. Mais ça n'a qui ezalanga que ba franc-maçon mais pour une fois président il y a Turquie. Au moins qu'il y a 4 mosquées kangi makolo ba Sambela. Obama, au moins qu'il y a 4 églises protestantes aux États-Unis, ça semble là. Hein? Congo. Il y a une terre promise, bato baliaka 3 fois. Na Congo bato baliaka 3 fois awa. Et a bato la présidence. Et a bato ya ba sénateur, famille na bango na bango, na ba député. Et a ba gouverneur, na ministre provincial, na ba PDG, na ba directeur de société politique. Oh biso tout tika to liaka une fois par jour 23h. Mais nous vivons. Ah, maman. Tout le monde a vu ça, maman Denise. Mais ça, maman Denise, il y a 200 Rwandaises. Il y a des orphelins, il y a des orphelins, il y a des Goma combien. Il y a des combien. Pourquoi pas chercher des orphelins? Il y a des Goma, il y a Butembo, il y a Beni, il y a Équateur, partout. Pourquoi aller prendre à l'étranger? Mission à Zani. Hein? Bilembo et Monanaka. Ce qui nous a dit pour le Congo, Toko Mona Bilembo, il y a solo. Congo mboka sambela mingi to sambela mingi pour passer les qui mindele ba sambela te mingi te parce que ni baza bien ba pays monsieur africain ils sambela mingi te pas aller bien et fait biso misère nyonso en Afrique et côté la biso na ba souffrance na minyo ko to mona katna so Congo ezali terre promise si ko to ko ba Suisse ezali hein parce que l'économie mondiale nyonso c'est pas na Genève. Congo France France.com site ya Kolo Masolo à danger Masolo Kitoko CongoFrance.com. Bonjour, bonsoir très chers amis internautes, bienvenue à vous dans www.congofrance.com. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir trop nombreux en train de suivre cette émission. Déjà, je vous promets que ça sera une belle émission parce que nous sommes avec le prophète John Gefa, le prophète du peuple, comme on a l'habitude de l'appeler. Prophète John Gefa, avec lui, on va parler, on va mettre le point sur le i sur tout ce qui se passe sur le net et pourquoi pas l'actualité politique, surtout le prophète John Gefa. Et puis, nous avons un sujet on a ligne qui tout développé, on a prophète John Gefa, la destinée du peuple congolais, destinée à RDC. Le prophète John Gefa ensemble, pour répondre à la question, bien avant que je commence, je dis un grand merci à mon boss, M. Didi Pumba, un grand merci à Olivier derrière la caméra et pourquoi pas à ces gens-là, à ceux qui me soutiennent. Je vois, il y a Papi le roi carte illimitée, Formule Souka Bilanga, Héros Bilanga Dollar, na Maroc, le roi, le king, na Maroc, à Manko, il y a Papi le
Charleroi. Et je vois José Ndombe, les showman depuis Paris. Hein. Notre Premier ministre pourra pas H-Peredo. Mobalia Rasta et à Junior Mosoukou, prêtre. Il y a Djungo Neymen, prêtre à monastère. Il y a Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Et je vois encore Tantine Patience et Fang à Moté, ma papa et Fang en Allemagne. Et à tous ces gens-là qui même la Pessibinomba Mbotebele, depuis là où vous nous suivez. En ce net moment, voilà, nous sommes avec le prophète John Gefa. Bonjour, prophète John Gefa. Bonjour, maman Nzambe à Pambolayo. Ndengo epoto sonaka mboka mage musala ezali ebele mais tokozanga te mpona koloba kolazwa lokumu mais en tant que chrétien il faut tobana losambo parce que nzambe nde moto azali mokonzi na nyonso tata nalola natiki émission na maboko na yo natiki balandi nyonso na maboko na yo natiki mpe bana Congo na maboko na yo Kolo sunga Congo soki osungi te ezali kaka pamba Somme 127 verset 2 le but soki moto abibateli soki yo bateli pamba tala bandeko bazokufa na este sans cause bazowela richesse na mboka na bango yawe etinda basoda na molimo babunda mpo bapesa kimia solo totiki mpe bainstitution to ya république na maboko na yo totiki baopposant na maboko na yo totiki bata pouvoir na maboko na yo bayokana bazala moko mpo intérêt ya mboka oyo nasengi yo yebi oyo etikali obakisa yango na komona tata mpe na mwana na molimo mosantu amen. Amen, voilà. Prophète John Gefa, déjà tout ça, mais là, tout commence, on commence toujours par la prière. Prophète John Gefa, question dans la Libosueza. Est-ce que RDC est un pays prophétique? Parce que déjà, non profession en Afrique, que RDC est une terre promise. Je sais pas. Le quoi en qualité d'homme de Dieu, je sais pas si vous éclaircir biso sur point. Bon, maman malamu ndenge lobi RDC est un terre moko prophétique, un terre moko promise, oui, mais na ko banana pesa quand même bande découper mbote. Apesi mbote aliboso na ngai na Papi Ngefa oyo babi prince héritier na kati na Zurich, grand prêtre des prêtres, vraiment côté à ba forme musée atikela ye na pa wemba kola pambola ole ki na pesi pe mbote na ngai lisusu ya munene na Rizo na de Bukavu na kata Bukavu azebisa ngai basango ezoleka kuna ndenge bana Congo bazokufa mpona mboka na bango botelema boresiste mpo banguna bakende libanda na pesi mbote na ngai lisusu ya munene epai ya Bokulaka Bongomba Bontete Paulin na kati na lo Nzambe apambola yo na grand prêtre babengi roi d'Angleterre Gauthier Bele oyebi oyo apesaka mbongo tchaka livre Nzambe asunga yo. Bienvenue balongani na kata Marseille ndeko Congo yango oyo tolingi développer edi mayele na Paris Nzambe azala na yo et puis na pesi mbote ya munene na kati ya apôtre oyo babenge partiage oyo na Angola oyo edi na bala tike ya za propre akota na ba chokolilo te aza propre akota na ba pelengeni na poloso te ya simba bisimba te Elias kolo apambola yo na apôtre Kevin na kata wenzi na Brazzaville Nzambe apambola yo apambola bino et puis mbote ya suka na yeko pesa na kati ya mama Brigitte otebenge mwete wasanga mwa yeye soko boy sala mokili na yo mokili kaka moko ya Nzambe komba zolokumu papa mama na tout batangite Nzambe apambola bango. Voilà, prophète John Gefa, question nanga, ils allaient bonnemté pour na bandela les sous-sous. Bazolo Baké, ils ont un prophète mort par le biquet, RDC est un pays prophétique. Déjà, Abiabi, ce peut terre promise. Donc, et le prophète, la prophétie, on est au bandana, nuna, Ghana, Nigeria, et puis on clôturer Awa. Mon élément, le biabi, bangoye fois koufelande Awa pour Awande paradis. Oyebi maman. Bible Sabiso, dans Jacques chapitre 2 verset 9. Quand tu prends les choses comme un fanatisme,
tu es comme un agresseur. Batika ba prophétie à l'okuta oyo ezoboma Congo. Ba prophétie à l'okuta bimi au Kabila ko ça 50 ans. Akoleka Mobutu oui oui na pouvoir les autres suki wapi. Batika ba prophétie Tshisekedi ya kokufa lobi batika yango o ba msu Tshisekedi ko ça deux mandats 14 ans ba comme 8 ans batika yango. Maman, terre promise. Oh Nzambe azalaka na yango. C'est le pays où coule de lait et le miel. Bilembo e monanaka. Hein? Bilembo e monanaka. Soki Nzambe aza pona biso Congo, toko mona bilembo ya solo. Bakolo banini Congo mboka sambelaka mingi, to sambelaka mingi po passer leki. Mindele ba sambelaka te mingi te parce que ni baza bien. Ba pays mosu africain ils sambelaka mingi te po bazali bien. Et fait biso misère nyonso ya Afrique. Et côté la biso na ba souffrance na minyo ko to mona katnamo so Congo ezali terre promise siko to koloba Suisse ezali hein parce que économie mondiale nyo c'est pas na Genève to koloba siko Suisse ezali nini non mais prophète John Gefa y a tellement on a angle spirituel maman so ka lobi pe Israël mo ezali hein Israël yé mo ezali hein à l'époque mais le nom de l'alliance d'Israël motako sabino te soki lelo biso to ibana sio païen Nzambe le Yesu le ko bala biso yango monete parce que Yesu abotami na Israël Israël va reconnaître été mais biso ba nation païen to reconnaître ne grâce et pas na biso osomona mais batika biloko wana non nous prions hein tes promesses nous ne refusons pas tozali pona ko sambela yango résultat ni ebima pona ko sambela il n'y en a pas batika biloko wana tozongo sa Congo sima mais au moins, la Bible est biso na Matthieu 18 verset 20 là où sont des trois personnes je suis au milieu de le quoi to le laka ba to le kami ba le misato mikolo nyonso Nzambe azana biso parce que tala le autre Nzambe azana biso tozo me na mai régime ça qui c'est sans chlore je me suis pas tiens mana comme na moni ba misopi na kati j'ai dit à ma femme regarde sur mota meli misopi on est là ko bota mani mais on meli misopi écoutez na moto na ba vide na ba pilipili la boni misopi wana akufi ozo mana que grâce ezali mais pour dire un pays prophétique jamais on va faire d'ici des années hein Afrique ici de Kolobangoni hein bamboka musoza Botswana botanga yango te so ko Botswana za paradis terrestre Botswana wana ka Botswana wana eloba makate hein to tika biloko wana yango donc mboka sima Bible biso na kati na mukanda na Philippiens chapitre 2 verset 13 Nzambe asalaka na moto alingi pe apesaka ngolu na kombo alingi il fait grâce à ceux qui le veulent et puis comme on a Yesu batunyo so bazoko kumamela yango c'est ça le problème tout comme pas ko ça na biso ninga sala na Israël à l'époque ko ça na biso pe a créé la biso alliance non ça na biso ebele koleka hein parce que makambo na Congo na biso yo nil pas ça maka eza mawana Nzambe kati na yango hein mais ba gouvernant o bazo mema biso ezala Sénat ezala parlement ezala depuis présidence nyonso wana banda époque coloniale na lelo yo ezali mawana mawa mais quand nous vivons ezala par l'alliance pe na bolingo na Nzambe il faut dire la vérité hein na bolingo na Nzambe mais Nzambe pa kotika bana na été parce que Somme 34 verset 22 les malheurs atteignent toujours les justes et Dieu les délivre toujours dans ma délivrer biso hein azo délivrer biso na mabe nyonso na ba passe nyonso na ba souffrance nyonso na makambo nyonso mais Nzambe à côté na biso mais pour dire que tes promesses ezali un peu grave parce que tes promesses le pays où coule de lait et miel na tes promesses bato baliaka 3 fois na Congo bato baliaka 3 fois awa ezaka bato ya présidence ezaka bato ya ba sénateur famille na bango na bana na bango na ba député ezalika ba gouverneur na ministre provincial na ba PDG na ba directeur de société par éthique o biso tout tika et toliaka une fois par jour 23 heures mais nous vivons voilà prophète John Gefa avant to chiter na maramu ya kosambela wana ninge tu eba prophète John Gefa prière et les kakika bo benga ko prophète du peuple on a stade des martyrs au monde anité et prophète John Gefa poto kosu qui sana ma prière to clôturer nango penza bien comme on a le président de la République azo tenir azo sa prière pour namboka je sais pas pour la première fois tout quand même président azo sambela pe bo pour namboka et ça du monde non mais Kabila va ne pas sambela. Mais oui, mais basta de martyr,
3-4 vasali. Même on doit organiser, c'est Kabila. Non, il y a pas ça, Kambi peut prière, peut boba, peut partir, ça prière. Est-ce que c'est grave? Les frères, président Tshisekedi, les frères église de réveil. Mais ça n'a qu'à être franc-maçon, mais pour une fois. Le président, il y a Turquie. Au moins, il y a une mosquée à Kangima Kolba, ça me l'a Obama, au moins, il y a une église protestante aux États-Unis, ça me l'a dit. Il y a un exemple, même ça s'est fait. Magaba misala na bango pelengeni ba formation na bango wana. Ba invita ke sambelaka. Ko sambela tuzomona tende que na motema mutu ne vrai lo sam. Ozomona vrai lo sam. Et puis na ko bisayo na 4 ya mukanda na Jacques chapitre 1 verset 28 robi la raison pire devant l'internet sans tâche. Visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction. Et to sambela siko tolé tozu bambong ba orphelin ba veuve bazui. Non. Il y a un maman livre ça là. Maman livre ça ngoluna ye. C'est une maman moderne. Oh, pour moi c'est l'incomparable. Maman livre, on doit comparer maman livre avec maman Mobutu. Ça n'est pas non, ça n'est pas maman Mobutu pauvre maman Mobutu, c'est maman Bobila Adate. Ba maman la bazali ba extraordinaire. À côté na bar, à côté na batoile na bango. Alors ba sai na Nzambe. Il faut dire que bango bazaka ba ah maman. Comment il y a maman Denise Té? Mais ça, maman Denise, il y a 200 Rwandaises. Oui, il orphelins, il y a des orphelins, il y a Goma combien? Il y a Bukavu combien? Pourquoi pas chercher des orphelins? Oui, il y a Goma, il y a Butembo, il y a Beni, il y a Équateur, partout il y a Bango. Pourquoi aller prendre à l'étranger? Mission à Bango Zanine. Il faut dire la vérité. Mission Zanine. Est-ce qu'on a vérité l'amour en moi? Amour du prochain, il y a sur le bas en moi? Non. Donc si on comprend bien, Aïendi na bande kona bango bande kona bango ba yeba koti na bango wa koti na bande kona bango. Alors maman livre maman moko incomparable pour moi. C'est donc comparer na maman botingai. Mais oui. Maman ça c'est un orphelin na ba. Maman ngai batondoko itojo comme batondoko itojo congolaise ya solo. Nako comparer na moi si pauvre maman Mobutu, maman Mobutu, maman Saddam Hussein, maman Toinette, et puis après bah toi 20 ans maman Olivier Bimi, t'as un pouvoir, et comment ça fait? Alors ça les gars mis ça là les bonnes œuvres et gangaka, et puis bah copier que l'eau comme la montagne bah personne na motolikabo anate, ça va copier, Voilà, prophète John Gefa, tu clôturer pour la prière, prier pour la Mboka, prier pour le peuple congolais. Voilà, prophète John Gefa, question n'a ami balé, c'est là qui kulukakoyeba. Les lots toujours comprendre TU2PS. Ils sont partis au pouvoir TU2PS dans la opposition. Parce que jusque là, à chaque fois, les militants UDPS c'est comme si ils s'opposaient contre Banane. Bon, mais quoi est-ce que osez 4 sur le mot peuple péri pas de connaissance. Il faut que le bas est la vérité. Parce que nous prophète comme trop politique. Ce que tu politique, il est politique nini. Moi je n'arrive pas à comprendre la batomité maman bé. Ngana te yakate. Yaka moko lingina tia bino ba prédication na kata chaîne na bino ata 20 50 100. Moko so lingi. Maman yaka. Na kana bino mani ko tia bino ba to balanda. Mais quand le pays ne marche pas. Il faut dire la vérité. L'Afrique est presque décollée, sauf la République démocratique du Congo. Parce que le chef, il a le pouvoir, il a le gouvernement, tout le Pelengendu, il a Poloso, il a Bengi Bango, il a Ngotobobo. Et puis il y a un télé. Donc il y a plein. Il y a un moyen Mboka et Tambola et Sati. Il y a des principes. Parti non soit pouvoir, bazara majorité présidentielle. On se mona. Et là on va tout nanga nini, ndenga nini. FCC a kangami na bango, parce alliance ndenga nini. Mais alliance ezali mabe. Au Bible les Amos chapitre 3 verset 3 bato mi bale ba kotamba te so ba yokanité. Bato ba gouverner beaucoup pendant 3 ans. 17 ans, 19 ans, plus 3 ans, 21 ans au pouvoir. Na malamu na mabe ko ibela oni batika biso na Congo. Comment bino so bozu pouvoir okangama na bato yo mabilila moko ya mabe oya poli ebe bisakanzela nyonso
Peut-être na kati te prophète John Gefa lobby ndeko militant ndeko Chole a lobby na biso ke bakangami na bango bazo lukande bazwa ba preuve parce que so ba congolais bino bo message na précipitation bo linga bo benga na Kabila na pressé donc bazo bango bazo lukande ba preuve comme ça ba lukande ngeni ba otinda mona mboka Kabila na CPI yo kana biselo komoko Kabila était très intelligent ce Kabila saki alliance on a banga ki soki ba kamba ba faulu bazui Kabila on s'attend un mois attaqué dans ce pays. Parce que 19 basali trop de crimes de guerre. Crimes contre l'humanité. Impossible, c'est comme Syrie, c'est comme Yémen. Les épreuves sont là. Le quoi bayi makaba signé qui na bango. Maël pelengendo basala ki bayebi yango. Kabila zembeli katina bango. Yango moni Kabila du Sénat, a du Parlement, a du gouverneur provincial, a du institutions, a du Azupe primature parce que primature abîmé premier ministre abîmé pas na bango alors si tout nanga il dépêche moi kanani ata bozu ministre intérieur bozu ministre affaires étrangères et là on y besoin yango parce que l'autorité budgétaire c'est le parlement hein makamoto le Sénat na parlement alors yo bango ba ça le roni hein ozomona prévenir de pesa ko lukaba zo pas ya Kabila bato FCC il n'y a pas de preuve pour bazali alliance ba yokani ba signé ba pacte na bango oya koteka moninga te soki bozili Kabila ba zobati na CPI boko tula na bino e ko salema kata mokolo moko te parce que likama ve salema na mbongo ifatu na Kabila faut ba tuna Kabila soki andimi te ko salema te jusqu'alors gouvernement ngo bibimi bango bino bozo zwaki ya solo bino nde bozo na parti au pouvoir il de personnes bazo koloba yango wapi alors batika ko mbrouiller bato na ba de personnes na bango wana oh ba ebi biloko ni ba continue bango ba signaki ba continue bango parce que ce mboka le comme il blocage ezali boyi tu sais que des bateaux azo sala ko sala azo bima azo luka ba relation extérieure intérieure azo sala tout mais eloko kangie alliance wana na kata alliance ko ba carbone non te moyen Congo est décollé exacté moto moko pe ya Kabila ba continue na makala ko sala kate OK ba ko sala kate Lorenzo a fait ça en Angola Lorenzo a qui un peu là il y a Santos a mis à retirer la constitution le bioti à côté. Lorenzo pour l'intérêt ya bangolais. A sali audit ba ko ministre ba généraux. Ba PDG ba voleur nous ça kangi ba na prison pour Sambongo. Hein? Kabila le père tanga koma kiao. Il a fait ça. Akangaki ba bemba saolona, akangaki ba mukamba kateta nzemba, akangaki ba tango mbuto na mbongo ba kenene makala ba zonga saki mbongo, pe msaki bango. Mais pourquoi yo ba piller mboka mobi? Mais faut dire la vérité. Parce que tu sais que ça il a été. Tu sais qu'il a une opposition. Hein? Il n'a rien travaillé. Pas même une année. Moi, j'ai exacté. Parce que les chances, ça sera moussala naïe. On se remonte. Mais Bangouap, on dit Bangouap. Hein? On dit Bangouap. Gouvernement est bimagate. Pour le gouvernement, il faut Kabila Azwa 48 minutes. Azwa 48 ministres. Hein? Oh, mon soir, 12 ministres. Hein? Kacha doit 12 ministres, 18 ministres, plus société civile. Il y a 48 ministres. C'est normal. Mais Nicolo, quand il y a un ministre, ceux qui ont s'attardé pour le gouvernement et Bima, le président a l'inginde comme on a même non année s'est répété. Mais attends la raison, pourquoi Motokola Kimbuta comme un ministre? Et aussi maté, Motokola est un ministre. Et aussi malangote. Quand on y a un ministre, il y a un ministre, et aussi malangote. José Makia est un ministre, et aussi maté. Président a raison, ata bato ya PPD bazali FCC bazali méthode ngala tata kombo mususu oya sika otoyoka te ça va aller mais ceux qui da kombo na zongi vraiment congolais a cosa d'accord te je suis pour le président alingi ba kombo le kate yango même la poste premier ministre alingi ba Sylvestre toyoka été hein ozomona kombo moko ya sika mais à travers quand même ouais ndunda zongi te to ndima ndunda sute azala surube a tête c'est ça là que bloqué bateau ana raison ba OK ko fuka mais na image mo bima ke ba fuka mikuna na kingaka ti tambo ba ko fuka mamo po ba yebi déjà ke bazana ba poste na bango zozela bango c'est ça ko fuka matin wana ba internet bino ta songi ba réseaux sociaux bazana songi mingi hein ba kenaki ba réunion na bango ya FCC président bango FCC za Kabila hein Kabila nda otya bango na ba poste yo kende bo mais a ko proposer atteindre liste ce que tu sais que da signé et koleka te. Le président, ce n'est pas Kabila, c'est le président Tshisekedi. Il faut dire la vérité. C'est lui le président.
ozomona nde mboka yango ezali boye yango président soki amona intérêt ya peuple oyo papa na elobaki peuple d'abord yango tozokende mais peuple na blocage peuple azolia te peuple azofungwama te tala nsima zonga moto. En fait, John Guéfa, ça la lecture, moi, il y a une ligne de je sais pas. Le président Félix 5 ans. 5 ans, peut-être, c'est au moins 5 ans, il a changé. Tout bundana, penza population, ça la soulèvement, mais la président à l'ongwa. Prophète John Guéfa d'un côté, il y a un angle na politique, sur le sala, au cours bani. Soulèvement populaire, ils ont la sensité. Parce que le soulèvement populaire, il y a Rwanda na Burundi, il y a ce soir. Tolinga ki mwana mboka à côté na première place, mwana mboka koti. Pona nga to pesa chance. Mais pona nga 4 5 ans, tu sais que dans le côté, même mboka est parti, mboka est pillé. Mboka l'économie té. Hein? Obino compte tu sais que dika Mikola koti ya muke akoki sala nini? Est-ce que na magie yango na ko sala na continue kwa konga sala yango? 100 jours sans voyage. Hein? Et 100 jours sans voyage, il y a diplomatie dans ma caméra, et talibino. Hein? Et talibino. Hein? Hein? Mais pourquoi penser à Mikoloté? Parce que tu sais qu'il y a côté mbon on a caisse à l'état. Tu sais qu'il y a côté ba piller mboka na ndenge moko parce que ba yeba ki ba ko kende. C'est comme bato Mobutu, Kabila le père Azoya, ndenge ba tika mboko par terre. Ils ont tout pris. Hein? Ndenge bato ya FCC, na peut perdre. Bah, dans ça, les politiques, il y a le corbeau de renard. Bah, prépare qui yango. Ça souna di souba. Bah, prépare qui yango. Tu sais que tu peux avoir la bonne foi de le faire. Mais il est accroché quelque part. FCC, tu sais que des partis dans le cash, il y a une majorité parlementaire. Il y a une majorité sénateur. Sénateur, n'a pas parlementaire. Bah, on est décidé à ça, mais beko ya mboka. C'est ça le problème. Chaque certificat des alliés du président, tu sais que nous vous soutenons. Nous sommes derrière vous. Hein? Après une année, il faut destituer des chambres. Il faut destituer la majorité parlementaire, la sénatoriale. Ce qui était, ça ne va pas, non? Biso doit s'y manayo. Hein? Peuple congolais s'y manayo. Parce que perdre yo, c'est fini. Hein? Hein? Baola bine ba Rwanda ya mabe penza. Oh, ba mine tellement ko mbanzi pende kitabo ba ko kote la biso wa ko sala biso bisala sala ya suka. Hein? Quand même na yo mwana mboka. Toujours tala ngi zoke malembe avec le temps. Toti que là moi temps muke. To ko précipiter makasi c'était parce que temps ya combien pour 5 ans yo bida muke temps ya combien? 5 ans tu sais que dans ça là comme monter. Temps combien toti que? Mais quand la mandat elle se débrouiller. Te mandat moko de mandat sauté pas beaucoup sur mon c'est que ce que ça n'est 5 ans et simbi et à rebongisser l'autre na 5 ans c'est que tu espérais si ko nani nda yo bongisser la maman Moïse 430 ans na boumbu na Égypte Nzambe atini Moïse et tini na Moïse ezalaki nini Moïse katumbi te Moïse be mon idée raté Vital Kamerhe c'est deuxième mandat babito okele na yo na chatumba nena zo kumisa Vital Kamerhe kwanza pasteur akumisa ka mutu te pasteur alobaka vérité rien que la vérité hein na robenga chatumba na bitika biloko wana mon cher vous êtes un homme de Dieu bon votre tribu mamanza mais c'est comme si vite on ne sait pas mais bon ça nzambe te habite mais tika biloko wana ils honorer nzambe te kumisa Yesu par rapport na moto to yebi makamba Kamerhe basana mboko yo to yebi makamba be basala wa hein lelo kaka quelques mois 6 mois ko gino ta so mandako na Boston obinda wana na combien. Hein? Le président Félix Kamerhe. C'est Kamerhe, le président Félix Kamerhe na Boston. Et donc, il y a des réseaux sociaux. Bah, tu n'es pas tu vas l'imbo kabango hein? Atika biloko wana. Ozomona, tokei na makambo ya président atala mboka. Ayeba a promettre ki pe bato a kosa guerre est. Au contraire, banguna bidongolo miso, benemi ya ba congolais. O balingi développement congolais te, ba bimisi ba partout rébellion na Sud Kivu wana nyonso na Kivu pour qui mesalate Félix et assassin la même politique au sein de Kabila. Promettait biso pe ko s'installer pe kuna. Eh ako s'installer kuna mais tango moto za kuna s'installer kuna ta ko dalibanga na mbuma. Non, Yesu a très temps autant tant on est kokake kineki na sukisa yango. Alors moi azu etinda.
aye kobimisa bana Israël pa ya Égypte na Pharaon po akende na Kana. Mais tango Moïse akomi na porte ya Kana asukaki. Oyo akosaki ba Israélien na kati ya Kana ezalaki Josué na Caleb parce que mutu na mission na ye. Kabila so na mission asuki. Mobutu asani asuki, Kabila pa ya asuki. Allez, Kabila fils ya asuki. Mais tu sais que dans une mission à Kosuka, Congo de développer, Togo Bonga 5 ans, tu sais que 10 ans. Parce que Mboka est dans l'économie, boy ba liboso ba piller tout. Et puis Batouana, les foutent là-bas en prison. Mais bazo qui est prison, bazo régner, bazo vivre. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire quoi? Mboka kangami aw, auto bengena ikpaketel. Mboka kangami aw, tu sais que ya koloba. Les Cambodges, tu sais que d'accord ça là, en présent, tu sais que dina 2 semaines, une semaine. Battu FCC, bako bloqué en 2 mois, 3 mois, 4 ans, 4 mois. Alors, mandat nae, ezoken, pour rien faire. Afungola miso, oyebi, gouvernement se prévoit. Dans le code, il faut prévoir que le peuple congolais balingi nini. Peuple congolais se pela nini. C'est social. Au Kabila kokaki yango te. Attends on social. Bon pito école primaire secondaire au fele. Allez, au sali bon pito. Au bani ko futa bato règlement na kora mbudi. Au bani ko se bakisi na hôpital minier bato bani ozoto bakisi bazangi bambongo. Bato bato y 3 fois par jour. Papa, on ça dans 50 ans na mboko. Alors ceux qui ont touché c'est pas la banzela ba so mouton, ba so la wala ba so mouton. So mouton quand tu habites là, on va aller soukater. Et qu'on ne pas si mingi. Mais avant de commencer, on papa. Beaucoup social. Parce que le peuple congolais souffre. Les peuples congolais n'ont pas mangé. Donc, par exemple, ma quand on a 5 chantiers, banzela. Quand le ministre va 67 millions de dollars, par exemple, qu'est-ce qu'il y a l'État? Le ministre des Transports, par exemple, 67 millions de dollars. Papa Kaboula quelque part. Ça peut Félix Kaïb. Ensemble, là-bas, Cameroun. On se pose la question, on se pose la question, toujours ça, mais là, il y a solo, mais Nzambe, Asima Mitema, Bakayen. Asima Mitema, Bakayen, race de Kayen, on Zambia, boy. Est-ce qu'on dit, Mangaï, Motazo, mais la main, ma pompe, la régie de la Tché, a été secret, boy. Akamati. Lipa yao ya nini wa sabere kwa akende kana toilette kuna bimpenga zo bimisa kuna hémorroïde somo mais mboko mona motale videte atabita bete akoli ata fruit orange te. Il faut dire la vérité, on doit parler la vérité parce que tant peuple zo sepela nzambe zo sepela. Dans le peuple, na misère, nous avons besoin de mawa pour les gens qui battent na Congo. Congo mboka béni, mboka riche, mais le peuple, baza ko se retrouver te, bazo la ka intérêt na bango et kire ba ye ale bakay ko na kinga église na bango. Oyo bakay na côté na bango et peuple bozo ya kombo ya peuple azo bénéficier nini. Peuple oyo ils ont abandonné leur propre sort. Peuple na maman te papa te mo conduite nini te. Bazo saka na peuple boy. Papa mamikolo boye bazo mema bino na kingakati batieno ka bana ko gardien yango ba otamona molongo ka bana ko gardien pona boko luka ba poste tala ba to mandefu musu ata pembe koma mabande ko tane bazo kene tona dojo ono sambela nani. Est-ce que c'est possible? Vous cherchez l'intérêt de Congo. Ko luka intérêt de Congo pour que poste na bino pour bana na bino basi na bino nde ba fana na poto ndenge ba soka ko su akena quelques intérêts, quelques bateaux des bateaux vivre na paradis, bon tout batikali non faire. Or que le Congo appartient à nous tous. Voilà, prophète John. Il a remonté parce que le gouvernement place ses actes. Gouvernement dans le gouvernement Kabila. Tina les alliés. Tous les généraux dans la Bango le général Kabila. Tina les autres alliés. Mandataire de l'État nyonso ezala Kabila. Tout bazali, babugume senyo sur Kabila. Bazali, ce que mboke soki mokonzi ya liboso a koti nde asalaka réforme nyonso institutionnelle. Atia bateau yo, bayebi peuple bakosunga. Jusqu'alors, alliance est bloquée. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire?
rien du tout. Voilà, prophète John Gefa, est-ce que tu as une question qui tracasse qui m'a fait bateau? Parce que lorsque tu as qui wana et puis après vu la réponse il y a des militants il dépêche de pousser un peu na mécamment ko luka ko ça à moi recherche muké. Ce que tu as moi si il y a 14 ans passé na le 30 juin 2005. Donc, Mkondiambo, président Kabila a payé ce qui paye, marcher Salama. Et Salama, le jour où on a le 30 juin 2005. Mais, papa, Antoine Tshisekedi, a tenu quand même que ça marche et puis Salama qui paye. Et les locaux, mon amour, Martin Fayoulou, a meké Salama, a lingé ça la marche le 30 juin. Mais, peki ça qui est, Azalaki menacé, donc, Punenae, Tobokaki, pour aller à ça la marche. Mais tandis que les autres, ils m'ont dit que bon, papa, on passe ça là. Pour Anini, moi, tout bien indifférence. Maman, oui, la comparaison n'est pas raison. Au moins, le pouvoir est fragile. À tout moment, il y a pays Panzani. Tu sais qu'il ne gouverne jamais la République démocratique du Congo lui-même. Hein? Dans le partage, il y a des institutions, il y a pouvoir, et ça, il y a un cannabis. Au moins, Martin Fayoulou, quand j'étais chez lui, Abi président pour l'intérêt à Congo, Boyo Kanabo Sala Bosangana. Pilate, Azagi Rome, gouverneur JD. Et puis Kaif, Azagi sacrificateur, mais Azagi chef de Salandré. Salandré Azagi dernier tribunal chrétien juif. Azagi trop fort. Bazala ko solo la te, pe Bazala ko yo kanata mukolo mokote. Mais tant que c'est comme le Congo aujourd'hui. Bota l'intérêt à Congolais. Non, mais intérêt n'a bien. Ce que papa Tshisekedi a tima boko a bengio la muka bo solo la pona bo sunga bo sala pour intérêt à Congo. Alors bango balingité. Ce que ba ko sala bonne. Et puis deux. Tshisekedi a fungoli espace politique moins belé. Pourquoi Fungoli Yango? Comment il y a Kabila le père? Ceux qui ont kangi de politique, Babimagate. Hein? Mais tu sais que d'ailleurs, Baniko Bimisabango. Moi, si Katoumi Balongola, le Congo n'est pas congolais, le Benaden. Balongola en Arabie Saoudite n'est pas montré. Balongola, la gouvernement a participé à Qu'est-ce qu'il y a Koufiouane? Donc, il manque un boy moutou. Le gouverneur Kabila, c'est un Moïse Katoumi. Quand même, tu sais que d'ailleurs, Awa, alors il va donc c'est le passeport. Vous avez quand même démocratie sur Tambola. Nada moto de peste. Pourtant les autres baboye, boye réseaux sociaux na kambo, olembongo, olembo kutanga na lolia. Et là on est dans ngo. Hein? Et là on est dans ngo. Non. Poche vimbi ba papier mouchoir. Oh tata. Au moins ba songa journaliste. A dans poche vimbi na lembongo. Bota papier mouchoir. Tu comme bon retondi wapi. Donc comment tu vas confier tiak. Confier tiak papier mouchoir parce que dans la papier mouchoir ngo bomangai, yo ka simbongo to bena pembe na kimi yo pena pour le masikote. On doit comprendre ngo quand même ba si mon positif ezali parce qu'il n'est pas libre. Yango to bi bende ko Fayoulou. Yango de ni na bino le 30 juin jour ya martyr. Hein? Soki bato ba ko kufa wana. Bino bozo ndako na bino soki indi oni ko so bino le comité international le peuple congolais. Tu refusé droit à marche dans la constitution. Mais total la ndenge ni pour ça. Tant mon conseiller mboka lobby. Les 30 étaient bon ça mon pourquoi presser? Hein? Pourquoi presser? Hein? Même un gars chef de l'état. Na kondima les 30 va marcher dans notre Fayoulou nandako. Vous comprenez? Tu sais qu'elle est bien parce que akani Fayoulou té, atiki Fayoulou nandako na e. Mais so yi Kabila mais ba kangi Fayoulou sikona aner la ni prison bat Kabila ko wana ba marche tout ça Congo ezonga ka sima. Hein? Congo ezako décolleté et loko eleki ezali somme 133 verset 1 à 4 bato ba sangana. Bazanga bo moko bayoka na pour l'intérêt mboka avancé. So zo banaka ngai na zwaki ngai na salaki bo na 2006 mo zwaki nani. Bemba toyebi yango Shinaramba ina masasi abengani Bemba 2011 mo zwaki nani Tshisekedi le père Tshisekedi a président zaki pe opposant azaki ni DPS. Allez à cette ma prestation de serment nanda konaye na limité et puis a nommé ministre nanda konaye Shinaramba aye na matos
eleki a gouverné 2018 toyi moto ya zwaki tokosala pe boni cour constitutionnel esa validé moto endi moto ndima ya mobali ya mama babengaka papa mobali ya mama même azali ngabe azalaka papa azali kaka papa tokosala ndenge nini mais on doit les soutenir soki nalobi boye akomi moto idps na moto idps te parti politique na ngai ezali église chef à parti politique c'est Jésus. Oh, mais je dis les choses qui sont réelles. Alors si on va dire que telema farouche wana bana mboka bino bana na poto biso banda kawa mboka ezo kendea mboka ezo zika mboka ezo décolleter tu sais que d'accord ça la effort nyonso avec lui seul akokokate parce que mosapi moko elongola facilité toza simanaye soka sali mabeto lobi na ye asali madame mais quand même tu avances na manifestation toute l'étendue nationale et territoire moi na Bukavu mais tant que à Kabila mais 50 personnes va koufi ba tsi bango maemo ba ko kunda bango na ba force commune quand même na Tshisekedi a instruit ba soldats na ye a instruit la police mais quand il ne fait pas les mots quand même tout quand on chante tout sa chance mais to sengi na ye na elongo na IDPS na base IDPS alliance on ekufa so que alliance ekufi Congo ko décoller so ekufi te Congo na mopoto. Donc nous déjà prophète John Gefa comme on a koloba déjà qui alliance ici la alliance c'est aussi la lobité hein pour alliance c'est aussi la ndeni au moment où ba institution nous surtout ça na maboko na bon bino bo ça c'est ça le problème bato ba welela ki ba chef parti politique kaka nini président de la République ba bosse la qui était hein et kati papa ba bosse la qui était mboka etambolaka na parlement mboka etambolaka na Sénat na justice hein na justice bola minga yango ba kitsaka kabo yo so le yo o bande bola minga ite tikaka sio nga ta 2 heures na ko bananga ozabon cameraman ça lembi so mo cameraman ça le mol so mo mandefu boeke ba muta kote wana ozabona yo mo na omona kina na sexa bino na kati ya na salle de maternité au moins badasi akuna okenda kina yote donc ba l'info église à copie parce que promet John Gefa bokene donc la caméra sourire asa lei mutu ngele ke Michael Amai Michael Amai kuna de mutu na yele kina yo mo longité yo mo matusa mo badasi wana ndasa mo poto Fungola on va John Gefa ok mais aux années qui ne vont la télévision parce que ma benga à 18h là pour la souki ça la benga ba poto on a zolo bango c'est la réalité je crains Dieu na 19h oh yo za matata ya ma cop mo za la copie master nga pi Didier Maneka na zimo tukana komikuna na koma kuna tala bato nini yango kaka o mo chef cop za église cop bande ko na ngai nzambe azali 3 fois c'est et comme cop ngabi cop yango ni ngala te ngabi cop yango ni bon soko na 10 personnes ba pression 100 000 soko na 100 personnes ba pression 1 million de francs congolais alors sur mon dimi mo to pesa 10 000 francs lobito sambe na l'église te to kanga to na salle de martyr ngabi abo église mo so komi mbongo et putain mboka ezoluka mbongo mboka ezona mbongo te ezona makambo ebele bato basie basali Kabila kaka ba pasteur oyo pelengendu oyo ba sereni sous ba côté sur Tshisekedi hein et que Simbate moi je vais voir le président je vais lui dire la vérité na comment na ça congolais oh ba ta président ba likinga na l'autre côté parce que moi je suis un ministre de Dieu un prophète du peuple un prophète de l'internet je vais voir le président yo peut penser à prophétie pour bien na lobi te na ningi ba prophétie le côté pelengendu wana na boy ya poloso na boy na kwa bisaye bato ba kosaki Kabila bango mama Olivier Zao yo mon président Kabila azali aho sénateur mbongo komi babimisa des millions pour na stade wana bambula penza babesa mbula ala bête simbula panzi bango tikanza mbelema autour wa salon de langa nza basango de langa sigo nza panzi bango ne langa sous sa prière ni lié pas to get 2-0 to sous 2-0 bomona ke wana mawa banza na moni congolais mawa to tika na mangbanda ko lela nde babendi biso 3e perdant soka to les gars na voix non il faut dire la vérité
ozomona na makambo bakopi oyo bato babomi mboka oyo bandeko ya bapolisier ce sont des pasteurs na bachantre wana bazaka nsima ya bakonti boyebisaka bakonti vérité. Est-ce que boyebisaka bakonti vérité bana besoin ba vérité boyebisaka bango non. Même bateau parce que mukuna zaki ya muta président Kabila lelo comme loba ote botikela eba institution botikela ministère intérieur mukuna changé total oyebi hein ceux qui ont fidèle na petite chose pas fidèle makambo minene ceux qui ont dit moto ko soutenir tina suka continuer na yi bato ba na Kabila nyoso te lelo bayibi ba mulabu Kabila sala bango bako rejeter été. Il y a partout majorité. Après, c'est pas de belle vie. Mais moi, je suis que moi, si ami balé ou alanda, vous avez Kabila. Oh, mais c'est Kabila avec mon livre. Hein, parce que ma belle, les lois balouki. Tu te mets dans le tribalisme. Oh, bon, tu que là c'est la chance. Bon, ma campagne c'est qu'on a beaucoup nos amis. Et puis dans l'église, on va bien beaucoup na liboso, il y a église à côté il y a batunini, à côté melanini, bande konanga. Tokende tozonga pona kombo ndezo sabino makambo mineno hein moto zo pato te abo wo nana mtibi wana nani o ba tere na sal combien des clubs mort na nzambe elo basala ki yango wana hein esuki wapi totika ba aventure na makambo ya nzambe po milimo ya nzambe ezali trop cher. Galate 6:7 c'est que l'homme aura semé il moissonnera. Congo zoko sibir ba mabe ya basali na nzambe oyo bazali ko sala ba escroquerie spirituelle oyo Bible bisingai na Matthieu 7 verset 15 hein ils sont habillés par les vêtements des brebis or dans leur cœur sont des loups féroces et ravisseurs hein bokeba na bango hein bazawana o moso aleki na bi gouvernement ekomata alléluia tokoma na budget 200 milliards alléluia 200 milliards 5 milliards bokomi nango te mais yo ozwi moninga na yo tingi okotia ye na prison lelo otiki Kimbuta libanda tinga gouvernement Kinshasa te c'est Kimbuta qui a tout pris qui a tout ravagé mais atikali libre parce que Kabila simanaye mais du pauvre singi hein okotia na kana na prison singi est malade en attention où est l'amour hein il faut bien te comprendre prison babela kana prison et dans la façon non qui est malamu te na kota miss fungwami minene ne parle pas comme dans attention makasi hein ta okutina bala bela bocha tembe kutina la sugabo hein comment paralyser hein soki yo nani Frank Jongo c'est l'autre nani Njomi Ndongal so batinda ki na hôpital minene temele la kufi mwana mboka jeko hein na jeko ko mulumbe bare so ko pola na baro hein ozomona mais lelo oyo na ki kotala singi hein moribo na lobi mais otika singi mais Kimbuta yoyo prophète John Gefa, prophète du peuple. Est-ce que Kolo Banabiso mon sujet o tungi sarabiso pe moi mingi et tungi saraba chrétien ko kaneto comment yo kalelo pasteur Kingani boy aza mutu franc-maçon pasteur Kingani boy aza Rosie Christian ko yo kawana Bible loba que on donne que c'est qu'on a so bazo imposer au liboko azo pesa yo nyonso o yaza nango siko est-ce que ceux qui le pasteur wana o azaki na franc-maçonnerie akufi ba amo ya bane ko kamba na église na ba ko landa ba olanda pe ba okeli felo bango pe to place na bango eza na lolo. Non, maman pesi si j'ai mon malamu ya koleka oye ko sunga bana nzambo à la prochaine fois au sala ba émission oye pour na to sunga bana na nzambo. Oyebi pasteur Azali expert du monde. On donne ce qu'on a. Tant que pasteur Azali Rosie Christian, Azali formation, Azali kaka à côté na ba illimité ba science ma bewana ba homosexuel. Ce qui pasteur wana aza moyibi achele maboko komi moyibi komi voleur ou voleuse. Ce qui azali na kati na impudicité tant que poser maboko aux esprit ya impudicité directement à maman mingi bazoka ba église ba koma ba impudique à cause na babiloko oyo a pasteur. Tant que azali na formation a ko initier une position de main au comme sorcier ou bien au côté na monde wana
Alors, ce que la Bible dit, Galates 6:7, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Alors, Paul Azoloba pose la pression pour une position de main. Parce qu'il y a une position de main et ça. Quand tu es propre, un pasteur propre, crédible, qui craint Dieu, ce que possible, on grâce. Mais ce que pasteur la Pelengendu, il y a Poloso, il y a Isolo, il y a Ngotobobo, il y a Fondono, je te dis même bon, à imposer aujourd'hui, Fondondo, Fondondo, aujourd'hui, pasteur, il faut attendre na Nzambe, attendre na kotosa Nzambe, attendre na kosala Nzambe. Ya moni bato mingi, ba baby, bato mingi ba kwei à cause na balou féroce, ravisseur au Matthieu 24, verset 24 25 et Zoroba. Voilà, prophète John Gefa, est-ce que mutomoni ba bato ko sambela pona mboka awa, mais yo za kité ce que za ki invité tes prophètes. Ba bengisa ki to sambela pona nation. Te, au moins na kende kité parce que Kabila sala biloko. Azali maman Olive Azali ba bende belé mambongo. Ngai déjà na mboka to sambela ka micro so pona pays. Na yoki na samedi na 17h na 20h ba benga di cop moko ezali na kende kuna. Na kuta bazo kabola bambongo. 10 000 ok prière. Passer na bato 10 ba peso 100 000. On a 100 000 ba peso 100 personnes ba peso 1 million. Même makambo ya Nzambe to sambela pona mboka. Et comme je suis en coopération boindenge nini. Bato bazo tika mayele na bango pelenge ndu yote. Mayele oyo ya isolo pende ya mabe bazo tika yango te poloso makasi. Bazo sur continuité avec l'église deuxième et troisième prière Kabila ba compte yango c'est pas Tshisekedi. Alors c'est là Dieu m'a dit qu'aucun n'a qu'à tenir. Yango mona qui résultat. Stade de couleur zaï polele, on mona qui résultat. Token na kana wa Léopard des fois 2-0 2-0. Alors Nzambe signe yango le Congo biso yo to ko to kina 3. Il y a Nzambe le 31 oyo makile ba Congolais ba sopanaki oyo ba kufaki ndena mawana ko yima ba ko ba meilleur perdant, deuxième meilleur perdant tokei. To leki na voie normalité. Parce que mboka ça ko yima à cause na ba pasteur oyo ya lokuta na ba isolo mais pasteur na bi motoko la pasteur Godempo azolo ba to longa 7 milliards to koma 200 milliards ye ba uzambonga 200 milliards mais ye akangi moninga na singi oyo azoyeka camion mibale et puis na matriki ka l'état parce des signes en fait 2 ans ba futa kaite l'état na nyongo na ye akotie na makala il est sérieusement malade akangi ye sans pitié. Godempo. Mais si vous avez sa prière la mboka, mboka prière ni mboka ya kopesa la. Mboka yango ya mopoto to mboka ndenge. Na moi si mango to benga feki mboka parce que mokuna côté. Aya, yego na veste ne wa. Parce que mokuna baluke Kabila. Kabila motabalela ke mwasi mibale, abalela ki e makambo sa maman Olive. Lele comme Tshisekedi bati que l'état sale dans la moto ministère tout est-ce que makamana tali eta la moto l'homme moto tika la moto o sala moto bola munenge nyo suka nga ko balokela yo et puis moto sa bilo basali na Nzambe alors moto beta ka bal pena te wo na tie wo ba tere na sa o bingla nga mormora ako bonde la batonini o Apocalypse chapitre 3 15 verset 3 à 4 bi oya motote malili tenga Nzambe na sanja bango Nzambe asanja ba pasteur ozo mona nyonso yo mona ba kena na oyo il faut mon frère Patrice ngebe ba tout Samuel fungola Yesu fungola wapi il faut mon ndeko maki kamba mai bonganga na Nzambe bonganga mais je n'ai pas de quoi ça il faut ndego on ne blague pas avec Dieu on ne joue pas avec Dieu. Dieu c'est le fait dévorant et Galates 6:7 c'est que l'homme aura semé il moissonnera ozomona eza malamu te omoni ndeko ya kalamba yo esanga mama ndefu ka kalamba ye azozipanga boye yeba lia kikuna ba kalamba ya zu yeba olia te to tika ko escroquer pays mobimba na makambo yo ezopesa malamu te et Dieu n'est plus là c'est pour ça ngai na kende kikuna te na ibi mitema na bango.
En fait, John Gefa, tout clôturé quand on a question, est-ce que ceux qui moyen et cause à la bisope bateau qui n'a pas l'église n'a pas pasteur au bazar déjà na molili to qui n'a pas sambe la biso qui to sambe la nzambe mais après tout bon baso basang sa bilo na bango est-ce que bisope to za devoir moi to ba no sambe la paix nzambazong sa bango na sa makolonae bazonga na lignée et ko ki peut au sana bazongi pe mais non pas kozonga te parce que basaki ba pacte mo diabolique. Oui, Bible Biso, dans Matthieu 6, verset 24. Hein? Moto à Kolananzela, moko mi balete. Hein? Il faut chercher deux chemins. Vous avez libre de prendre zéro pour nous. Ou bien tu restes chez Dieu, ou bien chez Momo. Momo c'est Satan. Bango va prendre une zéro na bango. Au bon de bon, on va changer bango. Au cas où on va changer, bango kufa. Le magicien peut changer. Un magicien dit mais magicien n'est pas un homme de Dieu. Il y a la différence entre sacrificateur, un homme de Dieu et magicien. Magicien c'est simple fait. Bible dit ce qui auto kangina c'est na Jean 20-23. Zambia kolimbisa, auto fungola kolimbisa, ça n'est pas le sacrificateur. Ozomona eza un peu difficile. Yo zo kwa mutavandi bo. Au côté l'église. Maman alati sous-vêtement. Akamati cycliste alati. Mon soit té jupon. Mon soit té jean ou bien té robe. Oh surtout kaboy, les bon passi. Ni bo wayon zombo abibi po ni pota ni etoboli ata makila te da sous-vêtement ni wana. Ce n'est que normal. Mais Bible est biso frère. En fait, John Gefa, la Bible dit, j'y ai sur le bail que vous ferez plus que moi. Miracle, acte 16, verset 16 à 18, le bac Pierre, pour la coutane à Python, avec Osakola. Alors, moi, ça, il m'a Python, avec après 3 jours. Miracle, au salaire, que les Kanganan. Il y a un moteur à Koufa, c'est quoi 3 jours. Oh, il va courir à c'est quoi. Il y a un moteur à Tambo, il y a Tambola. Na webi sayo yeso ba inzamba ba pa masese ozomona c'est la vente ya parce que la tchala boko boy eza interdit o ba chose eza interdit o eza epesa meka na na fumangani ya mutu epesa meka ya mutu yo sote bande ko ngai ba pasteur eza bisika boko simba no ba simba kate bisika mo chose ali fragile tango kotsi maboko boyoki déjà nina tout la benga yezuyo ozomona eza babisika mosusu okosimba te nakopesa exemple mosusu mama avandi ndenge ozwi maboko no osimi na fesse na ye mwasi na yo te mais tout la bengai ye kozwa yo ozomona nina poisson électrique ozomona mawatro puis esili leta tokodevelope ngosika botika biloko wana ezali malamu te. Nous condamnons comme la Bible nous dit Ephésiens 5 verset 11, condamner tous les œuvres inférieures du démon. C'est pour ça que le Congo ne marche pas à cause les hérésies, à cause les anti-valeurs. Le prophète John Gefa, c'était là le prophète John Gefa, oh a lobi na biso, oh a solo na biso makambo, et puis à promettre biso surtout que tout il y a quand on est au courant et semaine que solo la norme makambo ya Bible, que solo makambo nzambe bino batoloba. Prophète John Gefa ça trop politique, trop nani, ta collabo alia kambongo. Prophète John Gefa bino à côté yana nuba na nzambe, jeudi to kozala a lisusu. Voilà prophète John Gefa un mot de la fin pour to kabwana yo. Parce que puis les autres la paix, la joie, la patience, la bienveillance au Congo démocratique. Dieu nous demande à voir les fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Sortez de la fruit du Saint-Esprit au Congo la Congo. Na pesi mbote rapidement pour télévision d'Angonga. Na kati nandeko Gilbert mwana mboka mwako. Oyo papa social aniko investir pour na bana ya Congo azokima mobulu oyo nkolo apambola ye na Gauthier le roi d'Angleterre nzambe azana na yo pe oya suka mama Odala na kati na Florida et puis otobengi mamodete wanyongwa nkolo apambola yo et puis Anaël nkolo apambola yo oyo batikali nzambe apambola na mama Brigitte wasanga mwa mwete mo le soko boy salamu kina
Voilà, c'était là le prophète John Gefa. Et moi, j'en profite pour dire un grand merci à mon boss, monsieur Didi Dipumba. Un grand merci à Olivier derrière la caméra. Et pourquoi pas à Papu le Roi Quartier Limité. Et je vois Coco Ben Limbenga depuis Bundes, je te salue. Et pourquoi pas à Brian Panzou, l'ingénieur boss. Je te salue depuis Paris. Voilà, mes salutations à vous. Batonio Soto Balinganga, Batonio Soto Bakomelanga. Je vous dis à la prochaine avec le prophète John Gefa. Et pourquoi pas avec d'autres invités. Voilà, bye bye. Bye bye. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com